ça la test dans nzembo ya vena monsieur Balotin amonanga drie mukiadi ochango na ba oublier nayo ngalito na mesana qui ont déjeuné na ba les rêves no papi ngamoto na mesana Weranson wenge beti maboko bazinga na la zamba maintenant yoka pe yona Fabregas bosala nzemo moko na marambo simate ozora da parto kenda na okima nazwala arte Fabregas la producteur na ngate mon grosso na biso ya la ngwena nganda na ni okotekela biso wana générique to boko kala minte kote mosko to alemia miezo betanga na va ezo betaye vironzambe ezo balugona bididi et comment déjà au Christ comment ni so na répétition ba chege balingate na kota. OK, il y avait un artiste à laisser bango apparemment alingate na kota le pourquoi entre parenthèses. Donc fallait pour pas grand frère na biso à la musique bientôt no ka banda magambo kokango charge joyo. Te omoni charge rokoka ngana botama déjà leader na ngana kibo leadership. Merci na ngana tangela nule. Motaza moto appelisi moto. Biso ce qu'on doit porter parole de notre émission. Donc, on a oublié ça artiste, mais artiste c'est pas qu'il a oublié tabac aussi. On dit aux gens mon moment il y a orgueil, mon moment va quitter ici parce que t'as pas parcours là, on dit na wenge, on dit boy. Donc, aux gens mon moment quitter ici. Bana partout dans le monde entier, bozo landangai, simple serviteur nabino, fila bonganya. On a écopé ça changement, on a écopé changer ba données. On comprend? Mon asuka ya batu, hein? Yanzambe quoi. Donc, n'ayepsa kibino. Vous s'abonner et belé n'avait NG Kumu Africa Télévision vous allez décider place aux informations ezobimana source ezobimana base donc vous s'abonner et belé bana partout dans le monde entier n'ayebi que poto on a déjà baza déjà tombé bakota la malisu souté ponga ye yo fila bonganya na bandi n'ayebi que Afrique du Sud bakota la malisu souté n'ayebi que Amérique bakota la malisu souté na Asie bakota la malisu souté ba les chèques ba poli na bango déjà to yambi moko ya biso ndeko Arem Lubuela les grand bien donc Azar artiste et musicien Azar la talent belé ngana yebe le loté moi kala donc tout ça déjà na répétition tout moni maramezo le cas ouais parcours nangeza bien parcours nangeza na mbi na chorale liki na Saint Clément na makala après na ekota Ina après Ina na comme guitariste et chanteur na mo beta pe na ba mouvement ya ba quartier après quartier na yo sala The Base Boys of Africa, les mauvais garçons d'Afrique. Après, on a ça va ragamophile. Il y a un mot là. Il y a Eddie Murphy, Eddie Jogué. Ça sera pas Mouchans. Mouchans, ça va là. Ouais. Donc après, on a ça là The Base Boys. Tant on a Panzana, on a ça là Africa Music en 2009. Papa, tu comme en 2015. Bah, parcours on est comme Banzunzing Vielo quoi Jean Goubal merci honorable Jean Goubal donc via des gens mais nayoka qui opé sous parcours nous nzela na opé osala qui pas Vincent et Hugo de la Forêt dans la maison mère sali une année 6 mois dans la wenge masolo kala dans la maison mère de sala une année 6 mois bon la maison mère parce que dagi na première équipe deuxième équipe mais yo siko osala na quelle équipe 7e 8e tournée bon en fait Weranson Igwe de la Forêt avec les artistes, on a répété si on a mannequin parce qu'on avait mannequin, on avait na sosa. Bah mission pour ça la test, on a besoin ça la test parce que batulura bébé on a des artistes mon a ina beta déjà na voyageur déjà. Bah iko préféré ou bien on hôtel maroto. Ah c'est pas grave tout ça là tout ça. Voilà. Donc tant ce qu'on a oui ensemble on a dit oui mais ça va tout. Mukolo barwana vena biso yantobe. Aiko sinale la champion aiko sinale que artiste moi za faimba bon na boye ko sala test tomba pe les jours on a la malade mais notre rande batu ba yemba na iko mata na bulga ge na yemba na se pelisa batu na mandi moya comme un prison qui a moi aimé li solo na yo pa baninga ye salaka se wanga wa motema en fait, de nature on a complexité. Dans ça effort de quoi je suis capable. Donc monde a complexe dans un parce que artiste artiste donc la musique est appelée ya mon chic. La musique tout ça la même baroum na biso eza baroum batula ina. Donc ton ay manzi moi na we ransana batwagi bilazu ngana fille moi danseuse. Ti lolo pas là. Comment tu vois? Comment on a souhaité
Comment venant on va sauter. Tant maintenant na yembi we ranson na zwinga. Ameni ngasko na la zamba fona sala test. Parce que pendant ça la test di ga ndenge ezala. Les joueurs on peut papa na bunda fa on a chef à test yi ndenge on a biso mo boy. Pa na ke non luke kuti na parler. Na sali makambo pe na faut pesa ba makambo moko boy. Na ko banda répétition. Parce que le jour na sala test na sala nzembo na sala test na nzembo ya vena monsieur Balotin. Amonanga ndriye mukiadi ochango na ba oublier nayo ngalito na mesana ki o déjeuner na ba le rêve no papi ngamoto na mesana we ranson wenge beti maboko bazinga na la zamba parce que par contre babia te yeto moneza trop bato ba R&B bato ba nini fa yemba rumba menze mo vela monsieur boa e kotane mayele meza rumba on a ce qu'on a biso moya musicien mortellement qui chef we ranson na go maitsanga ouais petu na ina na mati ko ona to ko ba komo na eje Olivier mda azala yim dala chef voilà kuta tika na gi chef ango bon pa na mati pour na mata peso ya sous passe na na wengena en fait aux on a besoin à la place mo boité mais batu bati mission te moni wenge boy na boy fozala na signé na chesco esprit na bandi répétition jour on a ce qu'on a go manze ma fabrigas bolingo ya Diego gigi matondo Diego lela gigi matondo Diego alinga kaviro nzambi na motema kolinga motona tatia mote abazio bachona moga ya mbisengo ya nkozonga boto kende kofanda yokotambo isino pinzoli na ngai rapidi kande damida badanda babada losia nego panza shana e ganisi sko wenge artiste misube bagina sima batimelke oya yega raboye mabeza problème nanga sko pona longwe na longa wenge comme neni ba mo finanga mais on est à wenge papa yo ba parce qu'on a chesco molende parce que ton acha molende non tala banzonzi nanga mona beta dana ba centre culturel ba Al de la Gombe ba Wallonie de Bruxelles on a tout ça la belle sikato la ngai ma pipo West Abadjan Fiston FM Sarah Kaloume Fennec et pas Cherika Bamba le club na Palme Beach to bandi papa parce qu'on entend la ngana ye wenge mena tiki maramo na zaki on a outi pe voyage à Cameroun sika ya Douala na yeko yana pesi je salue aussi mon manager chérie maman que j'aime beaucoup elle est camerounaise elle s'appelle Nadège Nicolas on a une grande sœur propre donc elle est vraiment ma grande sœur elle est vraiment maman chérie là j'oublie pas aussi père Joseph Moukoun en États-Unis bon en États-Unis et comment déjà au Christ et comment ni son répétition ba chege balingate na kota. Ok, il y avait un artiste à l'essa bango apparemment alingate na kota le pourquoi entre parenthèses nego ben avait na biso Charline non vide de l'on a PC monter ba bonne guérison grand frère propre. Aza déjà Pepele qui c'est bon déjà. C'est bon déjà. Les jaloux vont maigrir hein. Qui n'y aura bongo qui ni de loin toujours maigrir. Borosuka vie de loin za nzambe aza et mobenga mi nzambe. Yes I. On vient na makala pour ngabena botami na makala. En plus ton ego yemba vie de l'osco ekota maramba gombe ke via etika ngapena na car mais obiga ave pas na ba programme na voyager. Parce que normalement on a nyo comme na makambu fona pesa maintenant na porte au pesa la monter dans porte nanga presa roman lukanga mais moi zwanga ezate po yaza likolo pour ne zali comme 12 papa yo ba ki 12 te ouais parce que ton ego zwa crop moko boye na ego longwa na isala sko chanson mo boye ennemi master mabe na sali chanson na ennemi master mabe ne pesi makambu ti le lope mais après on a ko kende sous mouvement mo 7 mois na ya reçu à tester na sala tester et pas vient à faire rigolo là na préparé test na Jésus des nuances to solo là même na Facebook j'ai même son numéro na benga na chombo asinga benga vient à CG Blaise Polo 7 mois na ya na sala test te na ko bayi na nga comment est-ce qu'on a parlé dans mon travail dans studio parce qu'il n'a pas parler studio on bête la ba guitare on tire ba kera na komara mais ce qu'on a senti là que na makambu moko boye funa pesa musique ko motindika nga ndena ko zongi sa siko Africa musique en fait Africa musique et zongi né ils allaient déjà depuis 2009 ouais ngana yebi on a 2009 2010 donc na yeba ki pe au salag monzembo moko boye ça la mina kupenda na Fiston FM voilà dans tala ngobi nzambe alola papa ba jeune tala ba se belé na mboko yo ndeko yo vraiment pourquoi nini boye donc on a monté d'enfer on allait bon wenge eza famille na nga we ranson et après le lot seconde to préparer disque na biso titre na victoire kana banzemba bien na kati voilà te na rep atanga mona ye vraiment na bien te nzambe penza nzamba ça comprendre mais il faut pas comprendre donc
Merci bien, tu as toujours Kakana Arem. Merci bien quoi, donc Arem. Donc, on a repris ça beaucoup plus. On a négocié ça pour na marambo yo. Chancel même à demi-dieu. Walobi, joueur riche, patron, double brassard. Pourquoi pas Junior au coach à Kabananga, joueur patron, Dina Koudi, maman la Joki Daniel, na bosanité quand joue des colonnes, quelqu'un mo zindo et balé, Maramonga ngoyo, na FC Gibino Kumu Africa, et ça somme. Et vous avez le temps, Zambé. Vous comprenez, Katida Rose, na bosanité, Pierrette Bakita, les transferts les plus chers, Shadai Mwalai, na bosanité, Venangai Doda, donc il toujours na Arem, donc Massalangai. Oyo azo yemba donc mon mbalo niveau yemba pardon dala boluka place Michael Jackson a pour ça donc c'est ça quoi mutu moko banda to bandi orchestre muta soutenir biso merci vraiment à toi maman Versas Latine bon anniversaire à toi donc motama elam maman Versas Latine hier en France na Grenoble grande sœur à madame grande sœur à Mimi Kija de Gounnes ba benga bongo grande sœur à madame na lobby siko question na ngami ba les alliés ba préparatif na yo siko eza ndenge nini terrain eza amboyema toyebi na minute fali pour pas errer mago azali toyebi ke faire rigoler la gestion de nièce azaba to belé bazar oyo ke makambo eza nanu yo siko position eza non de yo montobi soki ozalaka locataire okoma mama motema Payera Lovoyo, fonctionnaire à Messana Kosilisa, chaussure intérêt, salaire. Donc, fallait pour pas grand frère, on a bisu à ça la musique bientôt. On a eu Kaibana. On a eu Segana, on a eu Mondela. Donc, tout est vieux Kala. Donc, grand chanteur en mot, on a bisu. Félicitations, si l'album n'a bien. Mais bisu doit aller na bangomoni. Kitsandu les araya mutute poussana na foi na fanda donc ba poussana gi déjà après vendre so ba batali ba comprendre gi ba poussana gi merci bien na tutu ba magi biso papa Alexis Louao merci pour na ba conseil mère na biso Hélène Lukamba yi par na Mikili ba tu vas soutenir Judith Temo il pas soutenir biso donc jusque là on a battu vraiment mingité mais tous on a besoin na solo lina masala ngai ramazana miss bat Afrique du Sud babike ba okota makam na yo ramazana miss masala ngai Jidel kaska seré kapoison babike bango ba kocha poa parce que bazoya pour nous soutenir ba jeune talent on comprend donc ba lingi que génération ba jeune o bazoya lelo ezala bien on comprend donc Armen baroya ba kocha maboko. Et ça l'a bien posé dans la biche et on te dit moto moto appelez moto bisous ce qu'on doit porter parole de toute de émission tu es marié on mini na yemba donc on a ça va merci na batutu ba on a bien temps pour nous soutenir là on a bien temps pour nous soutenir une orchestre jusque là moto moko comme de soutenir biso à son biso guitare basse maman Versas Latine et on a beau frère Michel le ma bangé en na Bossani TV na biso Blaise Luciana Mimi qui jagout de Bundes dans la maman na chana bord. Mais si on a une question mobe, na maramo nyosopo na yoga rabi ke bino ba musicien. Donc afin maramo simba, il faut qu'ici, il faut boma, il faut ni. Ouais, bah, raison. On comprend parce que yo uti na parcours na ezana mulaito. Siko. C'est maramo kokango chaque jour. Te omoni charge à rokoka, ngana botama déjà leader na ngana ki bo leadership. Charge ngana on se pela bino botala so do kokango te. Quand on prépare, tout préparer pour tout ça va tout bien. Dans ce espace union sur biso to zoango pour to répétera. To zoana sena likolo. To na ba moyen mingité. Na na salon de coiffure moko ya on est à la producteur nanga. Dans salon de coiffure on en est AL chic et à ngingir. Mais na yo ka payer na Fabrigas. Bo salanze mo moko na marambo. Si maté aux horaires d'appart kenda na okima. Na zo la Fabrigas la producteur nanga té. Nazara pe na producteur té. Ce qui naïf bon en fait mais nazala mutali bosso maestro a proposer à produire. On mouta benga maestro mutali bosso ezalanga. Atuna nga yibenga maestro boani ngavi té. On so yemba on a ba sensation musicale. Chanter à cause année danger té na voix station de mais oreille musicale. La PC mot de père Jay-Z Brian nogi pa na kin. Voilà. C'est où wana tango benga maestro ese ba ibrato bazalaka wana. Bazalaka. On moya na nule. Ibrator azalaka sa parcours. Mutu to l'année trop eza dada tous tout kutana nepe na ba studio donc tout a presque tous les deux studios. Studio Bomoko na studio Aristote Moupierre le master. Donc tout travailler na bango biso tona biso na prompté to na ni conquérant to sandule na biso. Orchestre ezane fandi na biko yo mona bango no mona bango.
eza moi vrai makambo ndule na ebisaki bino musique donc il faut ozala na makila sikoyo question na ngai oyo makasi eza album ozobimisa eza na combien de titres? Bon, en fait tozali na titre mondi moto mbe français weta mais bato nyonso baeskize biso oyo nalobai na bango ke nzembo ebima na max obikaki toza na baproducteur te biso monde tosala autoproduction. Merci aussi à Edwige Kabwiku KN Rolls babi pe mes options moi ça peut moi contrôler Paris wana ngunya kota ratedi Edwige Kabwiku donc babi yene makamba libanga na ngai na mabanga na mbelage joyeux anniversaire na te chemise donc lelo pe kaka na mbelage ngo donc wana ba tout le monde wana mitema malamu to boki pe na nzembo ya entre Mimi qui ja bien nzembo na biso na mususu donc merci na ngana tangela nule. Voilà, donc on a bisara batu ba soutenir jeune oyo na orchestre oyo vraiment soutien za mokier soutien à mokier ton a problème amen masalanga na bien est-ce yo éviter que na mboko na Kinshasa ba komba ba message minene na mboko bazalo wa tete ndai mabogo banki vous comprenez le patron bogos le problème est que ba vie on a ba kabola ba tikala dana ba patron ba ngala ba nouveau patron so bon oyo za problème té ba vie la biso ndess na no merci aussi na Vénabso honorable, il y a Congo Central, Atou Matouboua, na Toge Betapé na Congo Central. Merci aussi na député Nabiso honorable Nabiso Otobima, Yonner Kabongo Georges. Merci Pena na Mbagiye, Abimi Penze Moné batu tout bayoka ki yango betaki bien, Abimi pe batu ba soutenir. Donc biso mimi yara musala. Nabito tona bata mabanga te ba ya. Nabito yo moninga na boya na ko boaka. Nem manzimo ya ko masiko kepo ce to songi sikopo oye mbapo comment makambo na bisaki bino ko zabino ta ko boaka bazate o moni biso to forcer batu teke to boaka bango amen nzembo na biso be to linga te zazala na mabangi bele fait to boaka muto a comprendre que pour franchement tom se to concentrer to tcha makambo siko za mo pasi po batu ba comprendre ba congolais on peut pas comprendre baza mais cette fois-ci bo pesa ndego chance bo comprendre na bisaki bino e ko zabino ta arène to komi na suka ndeko na nga yo yebi to banaki na yo bien to lingi pe to komi to suki ça donc to koloba ba fanatique na biso ba téléspectateurs o ba na biso partout dans le monde entier donc ndeko na biso yeyo ouais mot de la fin na nga isa merci na ba congolais tout ko bozo atteindre au pesa biso litoi merci pe na batu nyonso ba mbenzi mona biso ennemi master mabe yo mte boti ba fruit yo mte boti makambo yo ni shabilaka Gloria Ndemo na Brazzaville. Donc elle a dit que Mbeni, Babou Fina, Fatima Zoa, Mère Abotangaï, Marie Luswekaki, Papa Landu, le bout la père Nanga. Donc on a fait si mbote na bana nyonso ya Congo, ba villageois, tous en matanga, on peut être président. Il y a comité Nangaï. Donc les Laurent met tous les répétitions. Président Lando Haïti, Mwamba, donc ba douleur ezana nous. Il y a un peu de batiti dans la bina binezana nte merci na bandeko nyonso ba ki matanga merci na ba West ba jangu na mona ki artiste balandenga te na mona ka West ba jangu na mona ki Patrick Beckham ya Fabregas na tuna question morobe siko ndenge nini yo nani na ndeko na yo ma people relation ça bien relation dans ndenge yo na ba artiste non ma people c'est un rastaman azana mikili ma people abenga kujwana yo ozokonda konda na kin yebenga batu bayo ozokonda konda na kin ya pote voilà na pote c'est bon on a vu toya tona na tama mto sala relation na iboato tout le monde en a boé bon ba répéter kuna ngana été la fabre na fandi kuna to silisinga pe to répéter na bisona maestro donc relation ça il y a moins d'écart. Voilà. Mais la question question moko ba si massa moko ba isanga pe oleka lisusu nzela ya parcours na orchestre ya ndeko moko ya mwasi Raissa Vambil te na leka na orchestre ya Raissa Vambil te naki arrangeur ya orchestre ya Raissa Vambil ba chanson na ye naki comme arrangeur na ye yo le moko beta shit ya simate mais monsieur après na be mamba bolingo na kati
makambo bolingo bato balonga tosala clip ennemi master mabe omoni information soki tozwi information tolongaka toyeba bato bayeba eza nini elekaki nga kutu na répondre nango mpo eza vraiment vie privée te Raissa Vambili wana ndeko pene ya motema tosala ne parcours fo tuna viron nzambi te viron nzambi moto bafere te Raissa Vambili vraiment aza moko ya libota asoutenanga ntango tosala clip ennemi master mabe car wana na car mo boye Mitsubishi ekufa abenga mutu na ye moko aya na carte donc nalingaki mingi Raissa Vambili atosala mpe nzembo na ye moko boye kala mingi te fe bimawa torangeaki yango mpe ya vrai chant mama na chant donc ya koloba mingi te mbanga pasi donc programme na biso ya tobeta awa place to répéter les 31 max tona besoin bato tona besoin mutu moko aluele biso instrument et ça la bien so pena message na biso ekomi mutu moko aluele biso instrument na opesa contact avec na biso na plus 243 89 54 74 030 donc 089 54 74 030 turo na opesa numéro na nga moko na opesa na nenga bien bino ba leader ezala bomona porte parole au bureau numéro ce que mona mutu abenga bitenga na kana posta na mo ko créer nga pe na nga social prévane na tamula na maître te na tamula na artiste na nga to na ba bureau na nga donc on est à prom débat benga nga sur Facebook eza Facebook populaire officiel eza Arem Lubuela donc A-L-A-R-E-M donc A-R-E-M Lubuela donc soit betika bongo mona nga to solo la to komana maramotu et ça la moi bien donc to bandaki bien to suki bien merci na tête là il y a maman Rachel merci na patron Bogos Abed Achou artiste Maïlo donc yepé soda makasi les travaux de monnaie ya Willy Etoka na robosa na raté kaju de colonne quelqu'un mozindo maramonga ngoyo na yebisaki bino ko zabino temps bo se polémique te bolo baloba trote maramo bandiawa na biso yakine makoma ko senga baya ya 500 tonton s'il te plaît kabelanga mama no moto za moto apelisi moto mon grosso na biso ya langwe na nganda nani akotekela biso wana générique to boko kala minte kote mosko to alemia miezo betanga na vata ezo betaye vironzambe ezo balugo na bididi donc miami ezo beta bato na ventre kala te to bwaka kumu Afrika babi ti bozo mona ngaboye ti makambo ezo komeleni bo vironzambe l'ami de Abia na forme na bwaka vironzambe na bwaka bwaki trop donc il est pénal soutenir donc à chaque na ina mamna et tout merci so batulora ba viron nzambi na ba kin oyo ba komi pour na cadre na biso mamna ça na kin ngana na mamba ça mais sauf que bo pesa biso temps bo soutenir en mais ouais obio ça artiste mais artiste peut que l'obeta ba pas aussi yo on dit aux na moni momo ya orgueil moni mo ba gité parce que tala ba parcours na oti na wenge oti boy donc aux na moni mo gité ti et ça moni mo gité ti les premières mine artiste as esclave ya batute comprendre et alors yo ne mudo kanisi que non na beta porte so na bandi ko contrôler ba place que beta porte au lieu nga masco ba transport na moto so mata singa guitare on est fatigué ce que tu as besoin ni musala na biso ne beta porte est-ce que you pas qui mire les beta qui porte mire les la chambre sous là est-ce que beta qui porte et pas habillé Fabrice na beta porte c'est pas habillé mon boy rolikono yo mtatongela nga ba plan chabre mapuya yem d'après ça biso biloko yepe so bakami azala parmi et ça la moi bien donc talara ton répétition ngana on peut ça bino merci vraiment merci makasi oyambinga bien vraiment on sali biso surprise moko ba journaliste fait ba malheureux là yo donc merci vraiment merci pona kosukisa na pesi mbote na fumugi mbango fumugi mbango ndeko na ngai on comprendre ndeko na ngai et puis masala ngai TH habillé expérimenté on comprendre na pesi mbote na tête ndai ya Rachel na pesi mbote na Alain Kabongo l'architecte le plus compétent Alain Senga Bertiche Senga et famille Senga Mobimba famille leka na kati ya Bruxelles wana na pesi mbote na Katida Rosa quelqu'un mozindo na bossanité Ramazan Amisi Ami Amisi Sada Amisi Jidel Kaska Sereka bana ya partout dans le monde entier na ebisaki bino mbanga pasi makambo esu ezibino temps Bofi la merveille tanti Linda donc Kardasha merci bien tuyambaki ndeko Arem Bolandi ndenge apesi information na ye bomoni pe répétition bomoni makambo nyonso bandeko nyonso boluka ko soutenir ba jeune talent
Aram ye Lubuela donc massa oyo azana tala ebele bo soutenir ye numéro ngona ya contact donc bo benga ye bo za nyonso ou bien bo bengi kaka ndeko na biso Viron Zambé et sala bien donc merci na bandeko nyonso balandi biso donc merci ciao. Thank you.